abundela moto mwindo, abundela Congo. Alors, et comme il rêvait, et l'ampleur montée. Mindele batali à lire Mukoyo Asana Yango, à quoi on l'a moussa bandekone batomindo na tongo, et tokozanga ninga Kongoma. C'est ainsi qu'à la demande des avocats de l'église kipangiste, va saisir cours militaire pour que babande la procès wana, va prouver balakisa, ce qui était papa Simon Kimbangu a commettant infraction du point de vue de l'histoire. Ce qui n'a pas été démontré que celui-ci a commis une infraction. Alors, par le fait que ça n'a pas été démontré qu'il a commis une infraction, va analyser les faits, la justice a acquitté. Ça veut dire Ndengaza Boye a commettant qu'il sous infraction, mais ça n'a pas été démontré du point de vue des droits. Mais c'est la justice, c'est pas Kabila. C'est la justice, c'est des juges à la demande de l'église et de la famille. La même justice est condamné le gouvernement belge de l'époque pour un dommage ingéré à mémoire d'ailleurs. En 1921, vous devez noter ça là. Atika papa Diangé doit pas qui sur lequel papa Dalunga Nanaji bakola orphelin dès le bas âge alors que leur père n'a commis rien en fait comme endroit comme infraction. Et la Belgique a été condamnée éventuellement pour un dommage. Yako Kendeko dédommager la famille biologique et l'honneur de celui-ci. Nous félicitons qu'ils ont pu faire, mais ça c'est du point de vue judiciaire. Maintenant, du point de vue à nation, combat où il y a le 6 avril, vous allez battre combat et comme une journée sommet férié et payant en République démocratique du Congo, il n'a jamais fait. Personne n'a jamais imaginé. Et ça n'est pas fini, puisque le service du cabinet du président de la République va travailler. Tout à l'heure, il y aura une ordonnance qui va suivre. Au Yazako Koma, tant que l'indépendance, c'est là qu'il y a l'église. Abane Kobundela, Bosomi Kimpanzaya, Motomindo, mais c'était un combat politique. Pour lui, mais il n'était pas politique. Et de ce fait, l'État doit l'honorer. Net il est l'objet de Kotanga, le doigt Kokololo. Nani Congo à côté prison, à 30 ans en prison. L'histoire est à Congo, c'est à la Yémen, qui a 30 ans en prison. Et puis, qu'on a profité de ça. Va déplacer la prison, il y a Mboka Nyos, Kobanda Banzangu, à Komati Kisangani, Bazoaï Nakre, à l'état de Maniema, à Baluka Basanza et la prison jusqu'à ce qu'il y ait été quitté dans le puisqu'il fallait qu'il m'a colonaé. Il y a un belé et transmettre Molimo à la liberté, un pays indépendance. C'est un combat qui a aussi une valeur politique, culturelle et spirituelle. Mais c'est qu'est-ce qu'on appelle Nakati Musée, vous trouverez tous les éléments y afférents de Kongolo. Beaucoup de historiens belés ont commis Nicolo à combat spirituel, politique et culturel. Nous ne cherchons pas à politiser Yango, mais Batonani au Bandé Kokuta Mathias Mokimbango Zalai Kokuta Ba catholique. N'a pas une mission. C'est ça la question. Or, Natangouana, Motomindo Alaki Pater, Motomindo Alaki Sangote.
sango nyonso azalaki mondele pasteur nyonso révérend missionnaire azalaki mondele moto mwindo kosuka ebe diacre kosuka vie kosuka protocole mokambi kaka mondele ba mon père nde toyeba bango tina ba mamelo ya mindele nde toyeba bango mena dites-moi nani oyo azalaki na nsima ya kotuka par mateya na ebande kogene nani ebande kogene nani na biso bato mindo bato mindo mosusu bayaki nde kozala utilisé comme des complices des blancs pour procéder à son arrestation et cette arrestation lui a conduit à la mort biso mokona lelo non vous savez un esprit il faut koyeba kohonorer yango kimbangu mpona bakongomani asiatikali molimo c'est un esprit et du point de vue ya koyekola molimo akufaka te l'esprit a l'essence d'une vie éternelle et tango molimo wana eza honoré lelo ça veut dire na impact na yango politique mpe ekozala lokola molimo na ezali honoré okomona mpe etumba na este ekosila okomona mpe kimia ya bakongomani ekomonana okomona mpe makambo monene ekofungama puisque soki toyebi kohonore bavaleur oyo toza na yango est ce que soyoka na Afrique un prophète ya dimension Papa Simon Kimbangu na pays na Afrique nani ya dimension na ye ezala ata lokola nde tobeta lisolo ya lumumba oke na Russie okuti na baaveni bapesi lumumba oke na baligérie okuti mais awa na Kinshasa kaka problème okuti na bauniversité kombo ya lumumba mais awa biso moko toata na université na kombo ya nani te soki kaka église yango moko eza université ya bongolo te l'état ye moko asala université publique te apesi kombo ya Kimbangu. C'est comme ça qu'on honore les esprits, puisque bateau faut bakenda en réalité la culture africaine depuis que moto akenda mukuna a précédé akenda et yokana no similitude ya miracle date ko bakangae 1921 era Koti Bolok 1951 la date oyo yaza kokufa même era za ko rendre molimo Papa Simon Kimbangu kyanga na soko tamana même ère. Il y a 1951, la même date où il rendit l'esprit, et Riazo rendre âme, et Riaza Kobota Malakam. Vous allez appeler ça comment? Alors, la doctrine, je ne peux pas amener tout le monde à croire au Yahya. Là, nous parlons de Kobota Mayasika. Et même dans la tradition africaine, les gens disaient ce qui m'ont accouché, c'est-à-dire à Zongi Mbala. Il est revenu sous une autre forme. Et dans la forme où il y a Congo, il y a Papa Simon Kimbangu. Là, c'est dans le monde des révélations. Mais ce que tu vas dire dans Molimo, tu vas comprendre combien Simon Kimbangu. Il faut que qui s'appelle valeur sociologique. Il y a un ordonnance à lobby et le 6 avril, les arts, sommet payé pour un combat. Il y a Papa Simon Kimbangu et la lutte africaine. Côté la lutte africaine, là, la conscience, ça englobe tous ceux qui... Il n'est pas mort sérieux ici des gens qui sont morts en accompagnant, en soutenant ce combat où il y a pas de mené les lots. Et du point de vue politique, il y a des gens qui se sont inspirés de lui et Vawana et Kotapa. Au moment où Mindele Bazou Tapoto Baké Nkamba. Bauti monde entier. Mais les Congolais, bon, voilà, Kimbangista, Kindakakamba, qui n'a pas yeba. Akutana na contact na molimo wana. Ayeba, atala l'histoire na ye. Vous voyez comment? Et c'est na biso nde yango wana torbi pokonza mboka eloko asali eza symbolique eza valeur moko monene et c'est aussi salutaire pour na mandat na yeko eza sekoué na bitumba na makambo kiliki tant il honore Simon Kimbangu et l'esprit de Simon Kimbangu est honoré perpétuellement. Yes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est jeudi 6 avril 2023, nous Kimbanguistes sommes venus commémorer le 102e anniversaire de la fondation de l'église kimbanguiste, le début du ministère public de Papa Simon Kimbangu en Kamba le 6 avril 1921. Donc 1921, 6 avril 2023, juste 102 ans. Le chef de l'État a promis à l'église kimbanguiste, à son éminence Papa Simon Kimbangu Kyangani, de faire de cette date une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, chose faite, donc pour nous kimbanguistes, à commencer par notre chef, le chef spirituel, son éminence Papa Simon Kimbangu Kyangani, nous sommes vraiment ravis de joie et nous lui sommes très reconnaissants
parce qu'il vient de marquer l'histoire de la RDC, aussi bien de l'église kimbangiste. Donc, il entre maintenant dans les annales de l'église kimbangiste par cet acte patriotique qu'il vient de poser, raison pour laquelle nous sommes venus pour commémorer cette fête, et surtout que ça coïncide avec la première fête de la journée ou bien du jour férié. Donc voilà, les Kimbanguistes sont en train de festoyer et font le carnaval, la marche joyeuse et pacifique pour chiter ici au centre d'accueil de Kassavoub. Donc c'est un fait aussi spirituel parce que Papa nous a rappelé le message de son éminence Papa Diangenda Kuntima qui parlait de 3 chiffres, 3, 5 et 15. Et le début de ce mois, de cette année plutôt, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a rappelé ces chiffres. Donc quand nous faisons la mathématique, 3 plus 5, 8 plus 15, c'est 23. Et nous sommes en 2023. Et Papa Diangenda disait, tant qu'ils ne reconnaîtront pas mon père, rien ne va marcher dans ces pays. Vous comprenez que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, comment marche la RDC. Aujourd'hui que le chef de l'État vient de proclamer le 6 avril, jour férié chômé payé et journée de la conscience africaine, il a couronné les combats de Papa Simon Kimbangu. Donc c'est un départ. Nous recommençons à zéro. Et quand nous consultons les textes bibliques dans Exode chapitre 12, verset 1 suivant, là, Dieu dit à Moïse, c'est mois d'avril que vous sortez de l'Égypte, de l'esclavagisme, devient désormais votre premier mois de l'année, c'est-à-dire votre janvier. Donc pour nous, chrétiens kimbanguistes, selon Papa Diangenda, et pour les juifs, le 6 avril, c'est le début de l'année. Et cette année, le chef de l'État proclame cette date, journée chômée, fériée et payée. Donc c'est un fait spirituel que le monde ne comprend pas, mais plus tard nous allons le comprendre. Et quand il a proclamé le 3 avril, et Papa nous a rappelé à partir de Brazzaville que le jour aussi que le corps de Papa Simon Kimbangu est entré en Kamba en revenant de Lubumbashi. Quelqu'un qui est mort le 12 octobre 1951, enterré le 13 octobre de la même année, et 9 ans après, on exhume son corps, mais le corps est intact. L'œil droit, ouvert, qui contrôle et surveille les vivants. L'œil gauche fermé, qui surveille et contrôle les morts. Donc Kimbangu est dans le monde des vivants, Kimbangu aussi est dans le monde des morts. Donc il est partout. Donc c'est un mystère pour nous. Et voilà, aujourd'hui, quand son corps arrivait en Kamba le 3 avril 1960 et le 3 avril 2023, et le chef de l'État proclame 6 avril, journée chômée, payée et fériée. Donc pour nous, c'est un acte de reconnaissance. Nous sommes très très reconnaissants vis-à-vis du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moïse a commis le détable de pierre à cette maman en précieux temps. Bon, quand on a passé la Moïse, et si vous avez coupé Nakana, nous avons fait un beau caïton dans la miel, fait la miel. Il a abandonné, il a mis la miel, il va communiquer, il va communiquer, il va courir, il va y aller. Quand il y a un peu de temps, il a dit qu'il va aller. Les disons que Balobi, oui, mais qu'il les a malades. Kasi, batoto moni na milai surtout oyo libota ya anak. Tena milai. Biso tokokoka bango te. Mpona nini nzambe asali biso boye? Kosilisa biso wa. Kale na dossier balobi te, baninga. Tala olamu oyo nzambe asali biso. Baninga te na ndenge na ndenge. Mais mpona nini kozala na reconnaissance te na niveau oyo? Kaka bango mibale nde bazalaki na nsima ya nzambe. Yango wana biso bakimbangisele lelo
zalaka na nsima ya nzambe mpona kosoutenir baaction na ye kozalaka na nsima ya motu te bayo bazalaki na nsima ya motu na makanisi na merci na kombo ya tata mwana mpe molimo centre soki tosangani lelo awa toke na nkamba te mpo makolo ekomaki deja na nzela ya nkamba me mokonzi ya mbula alobi mpona kopesa valer na likambo oyo tata mokonzi ya mboka asali ya kokomisa jour ya le 6 avril ferie chômé payé journée ya komba ya papa Simon Kimbangu mpe ya conscience africaine yango bofetango na Kinshasa miroir la capitale nde na nsima bokokende kam yango tozali lelo awa na kombo ya tata mwana mpe molimo centre batata mpe bamama tosili kolanda na bokebi nyonso mate kitoko reverend Kitemoko évangéliste communal ya Makala asili kopesa biso na mokolo malelo banda na somme 81 2 à 5 mibeko azwi exode 21 à 17 Petem Sandron na ya bimisili na Matthieu 21 42 à 46 P Jean 10 verset 16 P référence na Luc 13 verset 34 à 35 P wana la conclusion que référence Proverbe 3 verset 9 na kotala na monene ya journée pe na kotala ba charge de kozali na ebele commentaire ezali te modèle ezalaki clair pe éloquent biso toke na ntina ya likambo tozalaki awa oui toyebi ete lelo ezali 6 avril 2023 6 avril 1921 ezalaki ebandeli ya mosala ya papa Simon Kimbangu c'est-à-dire depuis le ministère na ye na nkamba na guérison miraculeuse ya mamaki na ntondo nde ebandeli ya mosala yango na nsambo etamboli mpe bato bakuti bipai na bipai na ye mpe depuis ya culte nde kaka baki na mwasi ne mama mwilu awa yo ndimi olobi nandima mosala okopesanga maboko lobi le 6 avril yo moto kobeta ngonga liboso donc ezalaki le 5 avril 1921 e moto abeta ngonga ya liboso ya lingombo oyo biso tozali ezali mwana mwasi tobengi mama oyo te wala titane mwasi ya papa Simon Kimbangu mwasi ya mpiko akote ya mobali na ye ya mpiko signification ya ngonga ezali kobeta tata na lelo molimo centre bakita baya kosanga na biso elongo bayoka losambo kolela bato nyonso na biso mpe bateya biso nde tala ntina ya ngonga e moto asala yango mama moyindo 6 avril 1921 6 avril 2023 papa Simon Kimbangu mpe koyebele conscience ya baafricain mobimba na continent afrique mobimba donc ezali mokolo ya esengo mpona mokolo ya lelo lakisa esengo na yo na koyanolaka na ndenge tozali kopesa basloga na biso mokili bayeba ete ibangisa mokolo ya lelo aza na esengo bamarshe esalemi bamosusu baza na nzela yango wana tokeli na motu nyonso aza na esengo tomanifeste yango kibangisme oye kibangisme oye kibangisme oye Église universelle. Ngamba oye! Ngamba oye! Ngamba oye! Oye, oye, Yerusalemi Biampa, Dikundanga, Tata Nzambi, Tumuisu, Yetata Mandagelela. Toko misiko na mbogo ya Kinshasa capital. Kinshasa oye! Pakina to sepelako. Kinshasa oye! Kinshasa oye!
mokolo lelo. Ne moto ate biso na mokolo lelo ezali révérend Kitemo. C'est ainsi que nous devons être continu, persévérant, chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 17. Merci. diligente ya giteki UPEN nzoto ezali na ndako malili na mokole de programme ekopesama nsima yango wana toleki mbala moko na kopesa na mbote tosengi na faki bomibongisa deja po ete tokoma na kopesa mbote na bandeko baye kotala biso lelo ezali mokolo ya esengo tozali na banoki bangiste baye kotala biso baye kovivre culte ya mokolo ya lelo botelema topesa bino mbote tozali mpe na bakimbangiso baye na bakimbangi na bango tokotanga liste te moyebi koyaki na kimbangi na yo telema topesa yo mbote tokobotana te la prophétie même de Lumumba qui disait que bacheni nyonso oyo bekotala biso bekovivre evenema mokolo lelo bipai nyonso bouti boyebi boya botelema plito po ete que le chef de l'État avait promis. Franchement, c'était une question de courage. Parce qu'en réalité, s'il faut voir pour notre pays, pourquoi pas l'Afrique en entièreté, on a essayé de décréter une journée en réalité, il faut voir d'une façon spirituelle. Ce que Simon Kimbangu avait fait, il devrait être aussi honoré depuis ce temps-là. Je pense que c'était un manque de courage. Mais avec le président Félix, il
qu'il a été touché par Merci l'esprit pour qui a le inspecteur pas seulement provincial. rester à ce niveau, il a finalement donc réalisé. Tozali continuer l'ambiance il y a le 16 avril édition Et c'est ce qui fait que j'ai pu 2023. même laisser toutes mes occupations. Papa na posa ya S'il lokito faut respecter makasi. Dieu, Et mon il faut tenant le la respecter des coordination forces de partant de la Seigneur race des Sepela. dragons, c'est la pour nous. Et à manifester Sengonaye. Le nom? Kimbangi Sume. Papa na braza yoki biense. J'étais au courant de tout ce qui s'est passé. Beaucoup de gens pensaient qu'ils allaient faire pression sur le président de la République. Et il a concrétisé ce qu'il avait dit, la promesse qu'il avait faite le 6 avril 2021. Et c'est la ministre chargée de l'emploi, du travail et du travail social qui a réuni le Conseil national du travail du 19 au 22 avril 2022. Qui a décidé, qui doit accorder, qui doit donner son accord pour que cela devienne effectif. Je pense que tous les Kimbanguis se sont contents. Maintenant, le numéro 1 de l'église à Kinshasa parle, je ne peux pas parler en même temps. Basirveya baladi teni na bango tomoni te na sima bakomi oyo sirveya motando te tokona de dirija baladi zonganisha bakoma oyo ekona de dirija ya bayombe te biso nyonso toza kaka na nationalité moko bakimbangisi tala likambo oyo esangisi biso bato ya likanisi moko ya liloba moko yango wana nde tokoki kotelemela topesa nzambe na biso maboko mpona kotonga lingomba liloba ya papa Simon Kimbangu asalaki tala epanzali mokili mobimba pamba te nkolo nyonso ayebisaki alobi Kimbangu na 1894 koko kinzembo bakelaki na feste na mboka kungu chef de village ezalaki mama Nsombe na retour na bango pete sili bazali kozonga na nzela ya kungukimbanda nde nkolo nyonso alapele papa Simon Kimbangu mais yo ozali koleka tala bato na yo mesekra na yaki akitaki lelo mpo na njiri akomi na nkamba papa ndenge na yambaki ye bongo ntango bakoti na mozole mesekra namonaki makambo ya ndenge na ndenge mesekra naleli abine makambo tozali kokalisela yango te me lingomba ezali lingomba ya nzambe tata nzambe ase présente na kati ya mozole omoni ngai ngai nzambe tata ngambo nakelaki likolo pese kono yesu abimi omoni ngai kono yesu omoni ngai Simon Kimbangu omoni mosantu mesekra na bituni question ebongo sikoyo biso kono na poto eloko nini toza na yango cinquième mission ya papa Simon Kimbangu ezalaki éveiller la conscience des Africains lito oyo papa Simon Kimbangu amene mpona kolibere l'homme noir yango wana lelo epesi biso résultat le 6 avril ekomi journée payée et chômée yango wana tokosala nini tokobatela lingomba yango tokobatela tata mokonzi abule baconseil direct pamba te soki bango te ndenge na yo tomona yawo te oyo ezali ntango mission ya kotelaki lingomba oyo te kokoma makambo ezaka ntina na Facebook papa alingi makambo wana te nzoka nde esengeli tobatela likambo oyo tobatela lingomba todefendre lingomba na biso pamba te yango nde ekomema lobiko epai na biso mpe na mokili mobimba mesekrano ye azalaki secrétaire général ya conseil œcuménique des églises bongo ntango papa na ye nasali demande mpona kokota lingomba na biso na conseil œcuménique mpona na siège na bango na allemagne bavandaki balobaki te lingomba tozomona lokola nasambela pango te tokokopermetre te papa yangenda akomi litu mokanda nde balobi yango te biso tomonani lelo tozali bahéritier tokumisa nzambe nani ayebaki koleki pesa biso na nzembo wana bakoko na biso bazelaki likambo yango kasi bamoni yango te me ngai na yo tovandi me ezali esengo tofete yango avec faste na fierté nyonso pamba te nzambe akaniseli biso koleki likambo oyo ezelaki bakoko na biso lelo yo biso tomoni yango
Merci Kolki, Yamwana Tolobaki na thème na biso ezali boye lit ya Papa Simon Kimbangu ya ko libérer l'homme noir yangwana epesi biso elonga lelo tozwi likambo oyo le 6 avril journée payée et chômée batata pe bamama
Gracias.